Bakondige baoya biyote. Le peuple souverain. Bakondige baya. Sécurisé par la garde républicaine. Mais si le chef du bureau aussi, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Non! Je vous dis que l'artiste au Zomona, c'est depuis 1942. Mobutu est né en 1940. Donc lorsqu'on avait loti ici, Mobutu avait 12 ans. Par quel miracle comme il y a eu? C'est l'homme en haut. Papa ministre de la Congo de la dossier basungi biso papa mandana yo rumela na mona na justice abo etela mboko tout comme ko na bota na mona justice abo aya biso ka bile ko na ya balizo asebe biso basubi ko kana na kata pape na mona na arumela ata kande ko tete ya bana kana poste kata lo ba koti dala ne ba tiya kibiso dala ba tiya kibiso papa Constant Mutamba. Papa, neto zaboye, neti mutulokola nga. Biso nustozawa. Ah papa, oyo mandana oyo mibale. Toko vote massivement. Papa Félix, nzambe ya pambola yo. Ozwa kilikanisi ya kozwa papa oyo kotie ministre de justice. Ko soki yete. Na minito me mapango yo to perdre. Mbele na minito mapango to perdre ngo papa. Grâce à ministre oyo tiaki. Papa Félix umela. Umela vanda na yo papa. Mayele na yo ne sala ko tia papa oyo za la ministre. Ya biso babola oyo to zanga batu ya kolobela. Yango wana nzamba pesa kyo likanisi tia papa wana alobela biso babola papa na mapango ya penzeto batata na biso batika des années lelo oyo faut faire à moi na mobutu soki koko mbutu aya ko bima lo bake mapangu na e ah papa tolali libanda kasi na oyo esalemi
bandako na biso ebukani bana na biso balali na bakasho bamiri babuki bandako yango oyo papa alakisa ntina bafenetre nde basali bayibi toza libanda na ngolu ya papa ministre oyo nde lelo oyo tozongi na kati ya lupango papa umela na yo papa ministre ata bakotindela yo kake kozwa yo te era zongi abisekie mokonzi ngai naza mwana na yo na lingwala er moko mwana bimbaka soki azomona mama na ye ndenge yo nyati na Congo boy il faut dossier bana PLZ ezwa solution quand je lui ai dit ça ye moto apesa ça initiative ya justice pour tous et pas mettre Constant Mutamba excellence alors lobby équipe moko ilongwa kia ezalaki kuna biso ezalaki pe kuna il m'a promis que azo kita awo kitoko lo boye azo c'est la ministre de la justice a kita boye parce que ministre de la justice azo ko proposer fois qu'il dans le conseil des ministres après conseil des ministres aya boye ya ebiso no batu bazo zelanga il faut to kita place wana yango nazo ko senga bana PLZ boza la calme to ko senga Eliezer soki bomoninga bomoni Eliezer boye to boye lobby lingwa ne tombera jamais PLZ ne tombera jamais banguna wana ba matabaki ta PLZ ne tombera jamais Maman abota 1930. Imagine 1930 ça va. Alors, mais ma maman mouké, tu installé une place à Vanda. En cause à Liboso, il y a ministre d'État Constant Mutamba, honorable Eliezer. Et le monde a conseiller trésor, conseiller communal Yalingwala. Alors, maman Koloba, tout le monde a bango. Baya na ba dossier na bango. Maman route une preuve déjà. Donc, c'est un dossier de Poyaza. Témoin vivante. Yeyo aza awa. Donc, eza makambutu ya musigati. Yeyo déjà aza awa. Nayo ki chef de garantie à lobby pièce contre pièce. On va bimisi, biso bimisi ma maman. À part maman pe ba dossier ça.